voyage ya mokonzi mboka makambo nini eyeli bango na voyage basali na Lubumbashi attentat tonine tokoyoka manœuvre satanique mbote na bino banso bozili bakoya kokotela kati ya chaîne na biso to sepela kanango makasi la voix céleste télévision mbote na en particulier pa ya yemoko boss papa Alvin Bea bisika ozwami pe nasima kamera liboko bende de ana mbote bele nasima kamera chon maboko bende mbote bele lelo tokolobela voyage ya mokonzi mboka makambo nini eyeli bango na voyage basali na Lubumbashi attentat tonine tokoyoka manœuvre satanique na mobembo chef de l'état tango bazokende koinogire nzela pont ekorelie Zambie ekorelie pe Tanzanie na RDC tokoyoka ngo tokoyoka pe masolo ya Fayulu avandaki na ye azongi na kati ya course alobi bilobela pe asengi transition secours ya Fati alors tokobeta masolo lolenge nini Bertrand Bisimwa abeleli communauté internationale balega na kotala makambo na bango RDC a violé donc bango bailo bateke bango ba violé balingi suko basimba manduki tokolobela ngo makambo situation sécuritaire donc de biloko na tokobeta ngo penza ya kosakana te tobandi nanu avant nyonso communication toyebi na le 30 août 2023 kuna na kati ya Goma ba militant ya soi-disant église ya Wazalendo bakufaki na marche ba organisaki pona kotelemela MONUSCO na mabele ya République démocratique du Congo pe ba EAC nzoka na kati ya groupe Wazalendo il y avait des manipulations rwandaises. Rwanda kotaki na kati ya manipulation basala ba provocation ndenge kaka basala ka pe awa na marche ya ba opposant ba provoquer ba policier pona ba beta masasi bakende kotiala papa mokonzi mboka charge wana ki abomisi batu manipulation ezalaki na côté ya ba population bato église wana basala ba provocation nde manipulation pe eke na ngambu ya bango moko na kati ya armée ba beta masasi pona nyonso ekende na mutu ya papa mokonzi président Félix Tshisekedi nde bakangaki mutako kambaka JR ya kuna kombo na ye oto beta kango tango nyonso kombo na ye colonel Mike Mikombe basili ko longola ye na kati ya armée congolaise pe asili kozwa etumbu na cour militaire na bango ya Nord Kivu basili ko pesa etumbu ya prison à vie akobima soute akufela kuna pe asasu militaire te ata bimi keno mutu boko ye asali grâce abima atika su militaire te donc yangwana ba mususu wana misato wana ba pesi bango 10 ans ya prison ferme mais eloko bato bazo kamwa Constant Ndima mutabanda ko kamba mapinga ye banda babengise awa bana suite na ye ba jije payete amone pesika moko teke ba jije qu'est-ce qui se passe en tout cas bande ko belé o ba pesa ba commentaire ba komaka ba commentaire tant on ce journal ce que pesami ba lobby mais sort ya Constant Ndima papa oyo bazaka bato moko bazaki na se mais mutu azala ki likolo pesa ki mitindo utaka likolo sort ya ezawapi papa oyo Mike Mikombe asengaki comparution ya Constant Ndima wazalaki gouverneur militaire parce que yemo kalobaki ordre utaki pa ye ngana ko sambata en tant que colonel Mike Mikombe soki mutatinda kingai asambité mais toyebite cache ni les akuna yango en tout cas ba kongomani bazoko mituna où est allé Constant Ndima gouverneur militaire batie aïe à d'intérim parce que le col accueilli ba chambise na noté ba longule na noté
Alors, qui a jugé Konsandima? Où est parti le jugement de Konsandima? Quel est le sort de Konsandima? Tant que bateau de ba kateli bango de jetum. En tout cas, population, elinge mona makambo clair. Elinge mona makambo clair pour la Konsandima, l'auteur, le donneur de l'ordre. Ok, voilà, on a ramené communication ya makambo elekaki. Pe ba oyo ba zalaki manipuler ba Rwandais ba karamaki na katia ba wazalendu wana. On n'a pas encore donné leur sort. Sentence na bango ezani. Et tout na bango ezani. Tout le monde a bango. Tout le capé qu'il y avait des gens qu'on avait arrêtés, des gens manipulés. Ndenge ministre intérieur à l'Obaki Yango, qu'il y a plusieurs Rwandais qui étaient venus, comme un peu membre de l'église wana, bah ça qui manipulé pour na ko intimider, pour na ko brutaliser, bah bomaki kutu soda, police mobimba. Bah touana, je m'en a bango kendengin. Donc en tout cas, population a la poste à cour militaire et à Nord Kivu. Je crois ici qu'à chaîne Oyoboyo Kakango, Bokoyo Kapé, doléance à la population, Makamoni population Zolingapo na Makambouana, ils veulent voir clair les choses. Donc, si on a les Kambo, autopécé les titres, Nabiso, autopécé les Nakatia, Nabiso, Makamoto Golobelalo, le président Félix Tshisekedi a bongi ce qui concerne la Mobembo visite na Lualaba pe na Okatanga. A komi na Okatanga. Ba zusu konzela ba kende na mboka o babengi village ya Chaloué. Ba ke kuna na village ya Chaloué kuna eza na territoire ya Kasenga. Na kati ya territoire ya Kasenga kuna nde fale ba kende kosala inauguration ya nzela ya Kasomeno. Nzela ezokende peti na Mwenda ti eye na Chaloué na mboka wana fubasa la inauguration bakuta na président zambien o babengaka Akainde Hichilema Akainde Hichilema bakutanaki wana ba cérémonie ezalaki cérémonie d'ensemble parce que nzela wana eza nzela moko fu bafungola frontière lokola Kasumbalesa basala pe frontière kuna pona ko sala alternance ya Kasumbalesa ko kotsa kambongo l'état zombongo pona ko éviter que bato bakota kana banzela ya mabe banzela frauduleuse isengeli basala pe frontière wana batia pe quand même makambo batia na kati ya Kasumbalesa bato baye bakape ko futa mbongo tango zo traverser mbongo kota kana libenga l'état bakepe pona ko inaugurer pont wana na rivière ya Luapula pont wana ekomanda zala pont moko eko servir ki bato bakota facilement na Zambie bato bakota facilement na Tanzanie nyonso wana tango bake kosala yango na nzela bakutani na likama ya accident ba camion esipotete kuna makadam ezate kuna eza ba zelo moko marque ya zelo wana ba sipotete bamituke baluki après kaka le président Fachi Koleka yango bato bazotuna est-ce que il y avait un mouvement d'attentat to il y avait réellement likambo moko projet diabolique to accident normal qui après Koleka ya président Félix Tshisekedi na sima ba Vital Kamerhe na ba lycée Mbusa mais Vital Kamerhe mutu kanepe et ça l'accident mais abimise sauf mbeba libabe et que kokoyela Jean lycée Mbusa ministre des affaires extérieures commerce extérieur pardon commerce extérieur yende aza sous surveillance médicale mais les kama o yenda nzela wana eza ya kokende kokota na laboratoire bien ce n'est pas normal ni tout cas o wana ndenge ezalaka esala accident ba place o libulu penza makasi eko balusa mutuka ezate il y avait quelque chose mais lokola ba examen zana nous ba tuya mayele bazoko ba ko sala ba un peu moi ba contrôle moi ba examen approfondi na ndenge ya molimo ba koyebisa biso suite enquête spirituelle zo salama
mokonzi mboka bokokoka yete wana mama Marie José Mbombo na kati ya Suède asalaka prière pona papa Fachi Beton à cause de la 4 jours aliété pour l'assemblée ka pona papa Fachi Beton eloko moko ya mabe ko simba ete bakoya nzela moko bakozonga nzela sambo ah ndeka balobaka tout arme qui sera forgé contre vous sera nul et sans effet tala biloka boye ah dalam kanano Fachi Beton mutu soka za ya nzambe pe azala mboka nzambe qui peut les ravir na sebisa bino kaka secret moko eloko wana babongisalaki yango Fachi mais raté eke ko ya côté mususu ya mpona koloba ke Fachi aza ya nzambe Fachi aza ya nzambe merci papa Fachi sima kouta na kati ya okatanga akosuka wana te azokende pe na Lualaba na Lualaba musala nini akende ko inaugurer aéroport oyo ya makasi ya kitoko et puis ba infrastructure ebele infrastructure elakisi babiloko batongi basali na nzela ya projet 145 territoire biloko wana nde akende kuinaugurer pe akotambola na baprovince nyonso bisika 145 territoire esobeta madada bokomona bainauguration sur inauguration inauguration sur inauguration bon sikoyo yo moto oza na projet na yo ya transition yaka ok jakwa na kote wana boyoki penza bien na sujet na biso toleki na makambo ezoleka awa na Itigombe eza normal ce n'est pas normal bandeko un DG a se provisionner un DG alobi ke ye nde nkolo mabele ya Itigombe bana wana batangaka na Itigombe ba professeur wana batangisaka na Itigombe ba enseignant nyonso balongwa DG wana ya ISPT ya Gombe wana bake na samedi passé kaka oyo ya le 30 septembre 2023 na ba étudiant azui ba étudiant au baza na commandement na ye ba kuluna ba jeune incivique na ba machette arme blanche ba keko beta ko buka immeuble ya ba enseignant ya Itigombe o ba vandi ba na classe ko beta ko maltraité en tout cas non ba répéter yango sur lundi le 2 ba na classe ya mike balingi ba ko porter secours pour ba professeur na bango ba beta minkuba na ba étudiant ya ISPT kuna na Gombe na ba elongo na ba policier oyo baza ba garde ya DG wana ba incivique ya balabala ya quartier o baza na obédience na direction ya DG wana bakende ko bebisa Itigombe o mabele na bango ah en tout cas esali bien te nde bana wana balobi mokonzi mboka azali banda tokozelele kaka awa mokola kozonga akuta biso awa tokoreklame ya biso mabele Itigombe banda mobutu banda taya kala babelisi batika kaka wana Itigombe lelo komi babeli ya mutu songolo mais mboko yo vraiment je ne sais pas hein pourquoi tu veux mettre le désordre mutu kovanda te esika azali mais te na mabele na ye Itigombe eske eza kola lelo donc bitumba entre mabele ya Itigombe na côté oyo ISPT Gombe ezali balobi côté ya Itigombe wana eza mabele na bango te eza mabele ya DG ya SP Gombe ok aba mokonzi sika ozali oyokaka chaîne oyo olali na mbeto okotia oyoki mwana manianga koloba problème ya Itigombe talango nana bana ebele babetami parce qu'il y a un individu oyo azana ba civique à l'okoti ba civique c'est que lui-même était un civique il est incapable ya diriger institution ba ISP Gombe comment peut ça ba acte de wana bana mike ba professeur ko beta bango est-ce que c'était la meilleure méthode mutatanga ko salela pour la justice et salama il faut que buka immeuble il faut que yiba biloko ba enseignant na mutatanga
Donc c'est la loi, il faut imposer la loi comme ça. Non, non, il faut valoriser quand même bah, titre autozona bah institut. Hein? Ah, ata biso tokendo kozula na mboka na kuna na Louise na université libre de Louise onga na zula papier na ngai ya ki universitaire mais en tout cas résultat wana ce qui yelinga na kokende kaka na ba justice na kuluka justice ba ngone ba kokabola biso. Est-ce que mokolo boka na justice ko récolter ba kuluna ba ke beta bana basali le côté bana problème nga pas bana hein. Bon, ce qu'on a un dossier à M. Fayoulou. M. Fayoulou recours à Denis Sassou Nguesso. M. Fayoulou a aussi le recours pas à Sadek. Pour la bonde la bango. Baya, côté le Kambouya, élection à Congo. Ba convaincre le président Félix Sekedi le gouvernement na Yemo Bimba. Ba vanda na même table, autour d'une même table. Ba solo là, ti bazwa compromis, ya ba changer bureau à CENI, ya ba sala audit ya fichier électoral dans cabinet indépendant, ya ba changer cour constitutionnel. Pour na makanisa Fayoulou que il faut ba intervenir pour na mboka toke na élection té, mais pour ti ta ko changer biloko wana, c'est que élection dans 3 mois ko sala maté. Donc pour na Fayoulou, il faut que na biso na transition ndenge mikolo yo ba pays occidentaux ba côté sur René ya sika pour la kolobake si la RDC a kena kati ba élection alors mboka ba mboka ya ba occidentaux ba impérialiste ba mboka ba profiter na Congo na RDC ba kufi na bango ba bebi na bango kolandisa maloba ya président Félix Sekedi devant diaspora congolaise na kati ya Bruxelles ya lobi que l'avenir la destruction Toko Bonga, il y a RDC, et ils ont que c'est joué dans l'élection Oyo, il y a décembre 2023. Ce qui président Félix Sekedi a se fait réélire, il y a que Banguna Yabiso, baso travail complice, na batuboso basa na kati ya mboka, bako sala, bako dominer, pe mboka kote kama, pe bana na Congo, bako za na kati na Buumbu. Yango lobi que j'ai, ils ont bêtement dans l'élection Oyo. Et Batou déjà bayo qui a montré que le président Félix Sekedi a convaincre Batou pour ne pas barouquer pas naïe. Ba sali réunion, ba imposer transition, ba te désordre. Ba yebisa qui déjà Batou 1-23 bayo qui na Kabango, ba te désordre parce que déjà ben très ici moi lobaki que biso le président Félix a boy to dialoguer et sengeli to bebisa makambo na bango élection to tia mal à l'aise population. Ben très ici moi lobaki ngo déjà. Tout ce que vous voyez, les Mobondo, les Koulouna, il y a des manipulations, bah, kidnapping, il y a des gens derrière. Le gouvernement, il y a bien go. Bah, tout le monde tient peu ça bon manger pour bien connaître ça. Il y a des gens qui avaient médité déjà. Mboka est en déséquilibre. Mboka est en désordre. Pour le président Félix Sekedi, il y a et Batola s'arranger derrière l'opposition pour faire face contre le président Félix Sekedi. Pour la Bango, il y a des changements. Ils ne sont pas d'accord. Agglomérer presque des étrangers dans Kana Bango qui n'ont rien à voir avec Bombengo Yaba Congolais et Sengo Yaba Congolais qui ne parlent que pour leur ventre. Fayoulou Azobengisa. Déjà, rencontre Moko, il y a dialogue Moko et Salama autour d'une même table pour Bassalani. Yokama Kambazo Fayoulou. Recours à Denis Sassou Nguesso à la SADC pour obtenir les correctifs nécessaires au processus électoral. Fayoulou a reproché au gouvernement CENI peut-être ça la recomposition du bureau CENI va changer le bureau à cour constitutionnelle. Et ça à la merci à président Félix Sekedi et ça la balouba pour na Fayoulou. Basa la audit il y a fichier électoral na un cabinet indépendant. Bilo kono soana Fayoulou lobi na ko sali bandate na obo epé élection té na ko boycotter élection té mais to ko kende ko tambola na élection o ezake eza na fichier électoral ezanga ko talama na bato basa compétent. Yango na bengisi
a sollicité implication Sadek na Sasungisu o atikala jamais ko ça élection malonga ne ozobengisa ye vraiment un président à la merci marionnette des occidentaux tala ozosenga secours ya Sassou a quelle expérience sur les élections ozoko bengisa et failo assoubengisa bango de manière à mettre toutes les parties prenantes ensemble pour introduire les correctifs et s'accorder sur les règles du jeu électoral. S'accorder sur les règles du jeu. C'est que faut vanda autour de même table, s'accorder, même correctif, lélo. Pendant qu'on change de recours. En opposant, bazan et l'autre qu'on la tête, il y a déjà deux fêtes de bango engagés. En tant qu'on faillit la zobo l'interview moka salaki. Alors que attends na ordre dispersé toko battre le président Félix Tshisekedi na union sacrée na Mobimba toko battre par quelle magie union sacrée ça va partir minene pe belé population za bango yo kaka mutu moko na essayé na yo ozupe yo kaka katumbi na mo ensemble na yo ozupe yo ba tete mpo na mo fi lokolo wana allez ozupe musitu na lokolo ka moko ozupe Franck Diongo, quand on a voté le président de la République du Congo. Et pour ça que à Sangisi va partir belle union sacrée. Il a fallu le lobby que non, attaquer bango ba kena ordre dispersé, mais ba combattre le président Félix Tshisekedi. Fallu en tout cas au réseau bien que. Yango aye ko embrayer les situations. Fallu abandi ko senga participation, implication. Il y a Sadek, implication, il y a Sassou Nguesso pour la transition. Na kati ya mboka ya RDC pa balaki ke aza la vice-président mukweke balaki ke aza la vice-président kwa ke bango ba kobongisa mboka Fayulu n'a jamais eu une maman na RDC un papa ya RDC mais les occidentaux veulent nous imposer batu lokona ya boyi mukweke papa na ye Burundi on veut nous imposer des tels gens parce que pour na bango ils n'ont rien à voir pour la kobongisa Congo ils ne feront que ce que les occidentaux ba kotinda bango parce que na ba charte na bango impérialisme. Un président ou un nationaliste doit être écarté. C'est pour cette raison que Fayulu a salé la déclaration de la déclaration. Omakambunanga lobby a révélé biloko ya makasi cour constitutionnelle fallait se saisir d'un problème wana candidature à président Félix Tshisekedi faut la rejeter et c'est illégitime parce qu'à cause d'après quel CENI ni nous tapons ça rester au bilo bolobela ko président Félix Tshisekedi quel CENI. Parce que notre CENI, la bouche autorisée, peut se rabarista, a PSI, président Félix Tshisekedi. Cour constitutionnelle a confirmé. Résultat, la bino bosa ngona mitu et uta wapi. Oyo CENI quoi PSI bino? CENI c'est qui? CENI c'est Genève. CENI ce sont les occidentaux. CENI après paraka toujours nzela ya banguna, ya ba mindele wana, ya ba impérialiste. Yango wana boyebaka que CENI tikala jamais kozala au service de la nation. Ce sont les écoles les plus chères. Dans beaucoup d'hôpitaux, les plus chers. Donc, à ça pour le commerce, c'est une co. Tu vois, l'église catholique a tout. Bango, Bakambiwana, Mongo, Bazoaka, Batika, Kabola, jamais na bandimi na bango. Bango, Moko sont bien. Bango, Moko, Kendako, Bota, na Bango, Bisika, Toyoke, la Canabarizo, Sosokande, Balobaka. Et maintenant, ils n'ont rien à voir avec le Congo. Bango, Moko, Bomisa, Thérèse Kapangala. Bango babomisa le nom batu baboma Thérèse Kapangala Karila Mbongo c'est quoi comme bonde kona bango na Kabila vous voyez makamele bezali alors il faut les autres badokola nanga bimisi ba révélation il faut balongo la candidature à président Félix Tshisekedi pour la cour constitutionnelle à se saisir du problème pas invalider parce que ça légitimité candidature à président Félix Tshisekedi il faut vraiment battre la bien situation wana. Ah, donc tous on pousse na biso na ba émission na biso pièce contre pièce, hein? Pièce contre pièce tout ça Macron a bengalaki ba itida nyonso ya Mali, ya Burkina Faso na Niger. Pote bango ba bengani bango na bamboka na bango ba sel ba coup d'état ata ba sel ba bourse allez. Ce qui Macron a son courage, ya ko so décision parce que batoyo ba boyi bango na bamboka na bango. Il y a le cas on peut vendre. Mais pour toi, il y a
Et ce qui nous dérange dans notre pays, on va faire un projet, bateya na église na bango ya Goma, que bango pe ba tuchi ba kozala lokola bana Israël ba kende ko vendre la Kana, bango pe mabele ya RDC za lokola mabele bango ya Kana, ba kozala lokola Israël de mabele la bango. Dans les projets, il y a 5 intellectuels tuchi ba komela ka Mobutu pe Nations Unies que esengeli lokola RDC Mobutu aboyi le bango nationalité, mboka oya est eza ya bango, il faut pas zwango kaka même na référendum. Mboka wana eza ya bango. MONUSCO no eya MONUSCO eza na mboka pona ko faciliter ke mabele wana ekende na ngambu ya Barwande. Ba bongisa je programme ya kosala royaume touch, royaume power, touch power. Ba somme déjà mabele na Brazzaville, ba kosibila 12 000 hectares. C'est plus de 178 000 hectares. Ba komi ko lela kuna ba yeko zo ana ba kena Centrafrique pe bazoko nyokola. Ils veulent occuper Afrique centrale Mobimba. Tous les bâtés, projet Zawana, toko telema, tous à la derrière notre président Félix Tshisekedi. Ou alors dit non dans ma projet la bango et ce n'est pas facile. Tant que président Zokoloba non, il faut qu'il y ait vraiment population à la Simanaye. Armée pour la colonne, il faut population accompagnée. Donc bilo kwana et géniaux ce que se jouer na élection eux. Ton linga élection. L'élection, ceux qui présentent Félix Tshisekedi, c'est notre délivrance. Bah échoué, bah occidentaux, on a balamoko. Mais bah zobo y a élection. Pour l'année. Bah lingi bah vande la mboka, bah lié la mboka, bah boma kasavubu, bah boma, bah randa kasavubu, bah gouverner bien te. Parce que yende muta 5 indépendance na makasi, bah Congo bah 5 indépendance na makasi, bah tika kasavubu bah gouverner na kimyate. Bah yeko lia Lumumba. Balia prophète Kimbangu pour na kamba kaba ko bundela mabelo etika na ba congolais Mobutu alobi ngai après ngai passe koya délige koya mais na malamu na sala boyoka na satan ke na tika mboka na ngai ata centimètre moko ke banguna baye kolia ye baye Kabila Albert basali c'est ba contrat ya Lemera akabila bango 300 km et je ne peux pas trahir mon pays balia ye Kabila le fils aye. Il peut me dire que ça ne pas expliquer non et se ressaisir. Kabila le fils a le non, il faut nasser la bataille, bah profiter, na mboka Congo, bah coller cannabis sur toza awa. Alors tout ça là, nous code minier ya sika. Et il dit ça Kabila sous la bango. Bah il a Kabila koleka code minier, ouais comme même à délivrance na ba mboka. Bah l'ongole mboka bakende, mais ça soit ça wana avant diwan. Aya avant Kabila le fils. Kagame azawana aya avant Kabila le fils. Banigi sakai pour nini azo garder ba intérêt na bango. Mais chaque président sokaye o alingi a protéger ba intérêt ba mboka. Alingi alliés akomisa mboka e koma mboka. Bako bomaye. Bango balinga kaka mboka ni okwama. Ne basalela oni. Pour naka ko maintenir l'Afrique dans la souffrance, dans l'indépendance économique, politique. Le lot, balobi que la civilisation, biso africain toko la civilisation biso mon côté. Civilisation biso au photo landa car civilisation bango. Et comment là-bas charte impérialisme. Le nom est qui passait ma sur le côté oh non papa wemba mutamimi ba congolais na kolata mabe na et ça et comment là-bas charte impérialiste que aux civilisations au biso photo landa et il faut te pas na bango. Donc ceux qui bana basi ba comme kolata ba couper et où te pas na bango. Et banda pas wemba te pas avant wemba ba ko yemba ba basi ba lataka déjà ba couper. Na poto balataka déjà ba couper avant ba emene ya ba yemba na poto déjà balata lelo na poto que ba biso la kaleso wemba mutotindi ba balataka leso. Donc biloko wana faut qu'on t'a bien. On a les contre tout dit que les akaka ba congolais théo parce que ba yinaka balinga ko reconnaître bolama mutute balinga ko reconnaître élévation mutute sont pas seulement les congolais, c'est l'esprit des gens de la créature humaine. Même en Europe, même en Amérique, il y a des gens qui ne tala ba mindele au basu nga Congo. Bazoko linga bomenga Congo te. Baza ba congolais. Ba Rwandais au basu linga ko bomaka ba congolais. Nani aleki ndoki entre congolais na Rwandais. Nani aleki ndoki entre les impérialistes et les congolais.
et c'est quand même mer c'est ça ko beba makasi entre les pays occidentaux na la République démocratique du Congo. Donc biloko wana tangu na reproché que papa moko oui parce que Masolo a été molimo ba congolais nous le Congo nous aimons beaucoup danser nous aimons mais mutu na faculté na ye Congo même et kenda sango peut quand même musique et ça faculté peut bemi Congo na musika et tombo le Congo na domaine moko boye à Congo en tout cas ba le peu combat Congo donc Kotala en tant que pays ce n'est pas aussi mal d'avoir des musiciens et il faut qu'il y ait aussi que les paroles de Kokisama que na tango na suka bokomona boye tango suka bokomona boye et il faut que batu bazala oba comme mango les homosexuels tango na mola kabango tala bango nzambe mutasala il fait grâce à celui qui fait il fait miséricorde à celui qui fait il en dit ce qu'il fait donc il y a des gens dans émission nanga mukolelo mwana manianga qui était devant vous luozi bakeza kakate na suka na wana bake papa mokonzi bakeza tezotala misala bake na luozi za kokufa la kibiso des moteurs par gouverneur ya Congo central aye na ngote baka na mpioka ezate baka na kinganga ezate finalement ngambo luozi sikoyo ezala ngo reye na carte ya RDC to koma bato préserver to revenir en tout cas na osu kisana question wana éthique na bilan gouvernement c'était votre serviteur José Matuvangwa mwana manianga communicateur UDPS plus 243 89 92 51 866. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au revoir et à la prochaine.